Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Bonjour, bonjour la famille. Moussa les osala makaka. Est-ce que vous épisode na kokoza en attend ko calculer mutu? Non, je crois pas. Biso to osala musala. Ta penza ya calculer mutu, ya calculer makambo batu. O baloba ki o basala qu'est-ce que ngapi ana okozala nango? Na ba charge ebele boy. Biso to osala musala. Balobi ba appartement sika. Bientôt. O ba appartement ya sika. Babima ya sika. Bientôt. Nazoya. Yango tozosala mabisu yango oyo kote tozosala ya liboso yango oyo kote tobandi lelo yango oyo lobi tosisa yango yango oyo mama yango oyo mosala yango ezomonana awa. Merci. Mabisu yango tokule tozokule beto yango oyo tozokula me awa tokule de ndamu deja yango wana donc lelo pena tosaka awa yango no mona tozokule toza na chantier tozokosala musala awa toza pena likolo ya balikolo. Next. Yango bijou. Et to couler déjà. Tu check na kama place au kaka. Place ya mukie oyo. Yango nde totikali nango. Yango tolinga tosilisa yango awa. Donc, etikali ka mukie wana ni wana. Tokula ngo sikoyo.
ma bijou aligné vraiment place où a aidé batou na moins cher mais au moins ça ya pour ça maman au moins ba biloko tu es non alinga ba tsu ba chambre awa au moins ba place où ah ba gitango ngai so za na mbongo mutu za na biloko moins cher boy ah ma bijou pensa na poto na pesi ba no mbote yango mona okoma la patrona mais pour le biloko boy ba service ça équipé ah na zo mona ba batadi ba dra ba zo nini mais ah ne so boy na pesa idée moko asa la singe linge naturel ambaje ka elo mo mulai e ka sabila. Bonjour, bonsoir, dans mon tunion so ya kozwa occasion ya kolanda. Mama bijou na mukolo lelo, naza ko inviter o ga mutu oyo zo ya congé na Kim. Mama bijou le bitu za na adresse kaka moko. Bomoninga naza au berger na matongi na City. Na pris muke ozi place na biso. Merci. Bonjour, bonsoir, dans mon tunion so ya kozwa occasion ya kolanda vidéo na na mukolo lelo. Ngani ko lebila mwasi na kombo ya bijou d'or. Dès le moment où je donne à mes vidéos kaka, nouveauté à vidéo, naïka ko yebisa bino, soko ligo ke na yo congé na Kin, tous en adresse kaka moko, na matonge na Irebu A37. Ngala zali logé awa, ouais zali appartement to bengaka appartement numéro 1. To filmer mignon sur tout parce que tous en la papaya. Donc appartement la biso ya moyo, bozo mon abino ngeza propre, la sa ba mata boye. La kisi koto koto kuna olaxia ke bato boy batala bango toza na bapaya ezali appartement chambre salon cuisine mama bijou moko za loger a yo muto ozotala nga ko hésiter te benganga osala réservation à place ça nango moins cher aux ala jamais décide. Merci. Bonsoir la famille. Mama bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo to bengaka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna en tout cas to sale libino surprise to changer libino bakiti normal ba divan to changer pesa la manger et pas la biso nde musala donc musala ezokende nango malamu mama Nadine umela botala salon na biso ndenge to changer bakiti to changer libino pe salle à manger ndako bozomona ezali chambre salon cuisine et comme capé 2 chambres salon cuisine bengangai au sala réservation ya appartement numéro 1 au kozala jamais d'ici. Merci.